ghastly risk is the condition of there being life. You see, for all, life is an act of faith and an act of gamble, because you don't really know that the floor is not going to give under your feet. The moment you take a step, what an act of faith. The moment you take a journey, what an act of faith. The willingness to fail, the willingness to try, to experiment, the willingness to take some chances. What's the first thing they say when you get on an airplane before they take off? Fasten your seatbelt. Why? Because you will experience some turbulence before you reach a comfortable altitude. I don't care how good you are, I don't care how talented you are, there are some times when things aren't going to go right, that you did not anticipate. There are times when anything that can happen will happen. And you can either let it destroy your life or you can build upon it. You can permit it to let it hold you down, or you can decide, I'm not going to let that happen to me. I'm bigger than this. You'll get knocked down, but you won't be knocked out. Make a declaration to yourself. Declare all-out war that you're going to get out of this rut. I suggest to you that if you are facing a challenge, don't stop. Continue to move. Stay busy, stay busy, stay busy. Work your plan. It's not easy, but through practice and practice and practice, practice makes improvement. Because what you give is what you get. A true hunter is wired differently. He's wired differently. Doesn't have the same makeup. There's some of you that have opportunities that you're like, it's too difficult, it's too hard, nobody can do it. You're not wired properly. A lion welcomes a challenge. As a matter of fact, they don't get excited unless it is a challenge. I lost 5 aunts to cancer in the last 6 years. I'm a lion. I'm wired differently. I didn't start crying. I didn't say, why me? I'm not hurting anybody. Why me? I'm wired differently. We turn tragedy into triumph. That's what lions do. Lions don't cry. Lions don't give up. Lions don't quit. Lions hunt. That's what we do for a living. Tango, Premier ministre Azana Mubembo, atikeli ngai mkumba ya gouvernement, na eko senga na conseil d'état. Ngai ko na poni na ngai assemblée nationale na kenda po ba pona kingai nazo kenda. Maintenant, nous avons la responsabilité, on a ça là, nini. Conseil d'État a siégé qui? A siégé lobby, a coupé sa réponse, que t'étais papa, le coup a mis que le but est kenda nayo. Au moins, nous avons la couverture, ou même le ministre Bass, nous avons la couverture du Conseil d'État, que non, botika ndakouana, bokenda. Lobby, moutawa kolanda biso azalite. Parce que, et là, vous avez un ministère, le ministère, c'est un dossier, un dossier brûlant. Moi, c'est coquille, mais il y a un bureau, une photo du président Joseph Kabila. Et Salioni, il y a une photo. Photo et Salioni. Vous avez une Maman Sylvie, tête, pardon. Vous avez tout le monde en tête. Vous avez un dossier Zalia, un dossier Zate. Vous avez un Kamourawa et c'est Sili. Vous avez un commune en député dans Zokenda. Photo sali yo likambo. So le sali likambo yebi sangai. La tuni po na yebi ke ko tu na ngai likambo photo te. Ya no makingai ngai pe musala esina kuma okenda. Ko tu na ngai likambo photo te. Photo sali yo ni. Regroza nango. Ya nini mama Sylvie. Kozonga suna ba fonction. Mama Sylvie. Nasi na sali mbula mibale. Oyebi na yaki ya pona nini. Na yaki po to sala élection. Yaki ba objectif à élection. Tout ça, le temps où tu as ventriote, tu l'as ni de colia. Mais tout ça, l'élection, tu es ici, si vous avez autre commis, boulimique, attends, moko congolais, oligini. Parce que l'élection, ça l'a mis grâce à Batoga, à Makilo, tu as qui te continue dans le gouvernement pour l'élection. Bonjour, welcome to Welcome TV. Na pesi bande sur Bambote, parce que nabi bande que belé batune babi mais pasteur ndenge ninto munote bon ezaba makambo oyo esenga yeke no fallait ermoko kovanda kotana nde makambo ezokende mais nous sommes toujours là. Alors bandeko baoze la king ba mona king na poko aleka na poko parce que azana moi tournage moi sala
Alors boti kolanda image ya ndeko nani José Makila débat posé ma question na ndeko na serwana bomoni jusqu'à présent photo ya nakata bureau na ezali ya président Joseph Kabila pour na bien ka président. Donc photo ezaka wana c'est pour vous dire que lelo ndenge za awana mukili ya lelo ngala na loba ba vérité na loba makamba bien parce que tous abato yo na ndenge ya réalité des choses nous sommes des enfants de Dieu to ba na nzambe. Ezala ba makambe belé ba congolais ba comprendre te. Ba congolais ba mona ka mukili ndenge za ka ndenge wana ba congolais ba mona ka ndenge pe politique a Congo za ka ndenge wana bazo yeba te qu'est-ce que nous devons faire pour na mboka ne bonga. Maintenant c'est une chose oh peut-être pas na cause à secret. N'est-ce peut-être pas na opé cause n'est-ce peut-être oye bagano ngo mais osala ka semblant. Na Congo ya lelo. Na Congo ya lelo Congo la République démocratique du Congo. Soki olingi ozala bien na kati na Congo. Il faut être bien avec Che Guevara. Che Guevara ezanani. Che Guevara ezali le président Joseph Kabila Kabange le fils de la paix. Kombo na ezali Che Guevara. Donc, ce que vous avez signification Che Guevara, beta la Google, au na Che Guevara, mais na fungo la bino muke Che Guevara la senini. Donc, Che Guevara azali mutu o na kati neti na kati na Congo, na kati mboka na biso. Mutu nyoso to alinga sala likamu na ye. Mutu nyoso alinga sala loko pona au récit. Il faut okutana na Che Guevara. Ce que okutana na Che Guevara te. Donc, zala na bolingo ya Che Guevara. Il faut Che Guevara a approuvé yo pour na likambo yo liko sala RSI na bandeli parce que nazo ngala te ya peuple congolais. Donc ce que lingi o RSI na vie na kati na Congo ube ngo sala nisima kamuna yo masolo na yo il faut être bien avec Che Guevara. Donc président Kabila kombo na esiko yo ezali Che Guevara ezalaka nango mena na ba no fungola bino po boyebaka bo banda dia ko Google Che Guevara la sinini. Ce qui m'a dit le Félix Tshisekedi dans zone d'Ima, Che Guevara, dans le président Kabila, parce qu'il sait, pour n'ailler à la présidence à Congo, il faut à la bien à Che Guevara. Pour n'ailler pas réussir à Bamakamuna, il faut à la bien à Che Guevara. Mais le peuple congolais se comprend dans côté. Au moni Congo, si on a le bao, non, pour Naza Kabila, c'était, Nazo té ande peuple congolais étant que pasteur, pour Moussa Nabiso Angwana. Ceux qui ont lingi au vivre bien, Nazolo bangoka à chaque fois. Il faut être bien avec Che Guevara. Banda ko linga Che Guevara makamno ko simba. Ezana makambe belé nazo mona lelo. Ba musu bazolo ba non ba c'est ka Félix té. Félix il sait. Donc le Congo appartient à Kabila. Donc pour réussir dans ce pays na kati ya Congo, il faut nazala bien naye. Donc et puis il faut comprendre que président Kabila zangani mutu malamu. Pour makambo ya sali na kati na Congo etika na ngo sala mate batu baba na olo ba makambe belé ako briguer troisième mandat ako respecter constitution té malgré ko rale pe ko sa na ye mais atali dans le bakala bino à chaque fois président Kabila zaka na souci ya mutu moko te individu te zaka na souci ya peuple congolais mobimba 80 millions d'habitants de Congo la zaka na souci na biso mais bino boye baraté il faut ça la pembe na ye ou bien vous allez incarner par son esprit pour comprendre que azalaka na souci ya peuple congolais azalaka bien azala souci na yo ozolandanga na TV ozala bien azala souci na yo yo pour comprendre yete ozala pe bien yango monique na élection tanga sala et salami andimi pouvoir ekende na opposition parce qu'il faut qu'il accepte tout le but Che Guevara te donc Che Guevara il faut andima pour na paix à peuple pour na bende sa et salamate habiter Félix Tshisekedi azala mwana mwana lo ba ngo chaque fois donc pouvoir il fallait pesa ma na côté ceux qui neti oh Shaddai neti ba mobule linge sala maki ono batu ceux qui batu ne ba comprendre ka te donc particulièrement Félix quoi comme président comprendre bolam pour comprendre na bolam ya Joseph Kabila bandakala siko zo senga na biso congolais to comprendre que le président Kabila azalaka bien donc le président Kabila za Che Guevara beta la Google ta la signification Che Guevara au comprendre ce qui yo ozaka l'habitude ya kofinga ka président ozaka l'habitude ya kofinga ka autorité ya mboka Bible talisaka biso nazo zongeli sur likambango etant que Félix Nengaza siko président ba finga ka mukonzi ya mboka te ndenge Félix Tshisekedi za président ya Congo ozaka droit sur ya kofinga ete berere na ye eza eloko il faut prier
pour Nzamba Sungaye. Parce qu'un chef de l'État, Balobama a été, un chef de l'État, Bafinga a été. Et ça, le bino bamsu bozolo bote. Gouvernement d'Engazan Nangwana Zolingate, que non, il fait ça à Batakala. Bamakambo Salama na Congo, Lelo, Lemsozomo Nango, et ça impossible. Na Bamboka Mousse Salama. Tout le monde a Ghana, président Olix Alongwakala, Makuta na président Oaza en place, président Oaza en place. Akuta na président Sota, Bakuta na Ghana Bango, Bazo Solona, Bazo Zona Baïde. Mais bien, président Kabila, comme on a président entrant, Bobé de lango problème, Boluki lango Bamakambe, belé, Bobé de lango seri polémique. Si le peuple congolais, si on a mokili, bah mon abisso drôle. Bah mon abisso ndenge. Si on a ça un mot, dit moi Sony. Tala, président Kabila, c'est que azu pouvoir lobby attend azuawa. Tane boko sopa na kin. Bina bino bato ba combattant ya ba ventire o bokene na kin. Bo bana obanga okene kin bakangi bino na rapport. Na rapport kutu ba yebi bino te. Na rapport kutu ba tchaka ba bino kutu kate. Moi muto na no Afrique du Sud nani ça rival la bana obanga pona okende. Na so na bi kende na yo bakipara bino te. Bachaka bino kate muta okanga bino azate parce que bakipara na bango bino te bana ko chate makene kin bakipaki ye aletili neti na alisinga aletili neti ya so rei bandi na rapport même ce soit abomba bache kate muta alekina ye bien asani pe makamune bien na ndenge batalonde pe bokene kuna nande ba bengani bino kuna soni bozina bino ba poste te tala na ki soni boke no osala vani na kata potwa olingo sala poto tende kono sana kin vraiment tala bu salité obo sala na bu soni est na pot na kin na o musala ba kino peso musala oza combien ça va peso musala $5,000 $5,000 betchango na calcul na livre za combien na ba mwa ba musuba zo na bangwangwati ba yebisa rabino ke ba pecho nyoso tu ba luka na baba na ko benga koloba mono Kabila bona boy ba Daniel Safu to mona mona banga ba cha député ya likuta kutu na mbongo ya nani ya Katumbi ba sali ba manevre ba yibi ba komba batu ba voir batu ayeko passer bon moni a passer azu vertige comme le roi mtali bomba na muto apesa ki voiture pona asala propagande na ye muninga aluese pona ko futa mbongo comme problème azu mutanga kangisi ye tana niveau muto o opposa bino bo bete mabo na ba bino baza ba venturier bo betela ye maboko atala ba bêtise osala na ba musu na mwekuna tanga communauté pona mona déjà zakane pe comédien azo eksa bato ba hôtel na village soni akomi député zo mona ndike soki grade soki ndenge nini makamba batu ya vie privée ya batu mwasa bataseli kindumba ke bimana mobali ya batu mukolo mwasa opese mwa correction na ndenge kutu ya normal yo zo kindoki no boti na bloka ndako tana ba niveau yo député makamone tali yote yo député bandako lukande no robongisa Congo ndenge to lukato silisa bakindumba na pesila ndenge to lukato silisa chômage ndenge to lukani to pesa batu ba misala yo zo kino kota na makambo enchela zo kino boti la mbala batu yo zo no koto kino boti mais vu matala niveau pani oza député mais mina ba soda ozo mona niveau ba pechola baza ba ventrer ba comédien yango na zongi na kati na liso na nga na lobike lelo tang bozo mona ke ba makambo bino bozo comprendre ke bo mona ngo déjà eza impossible mais ça possible au moins ba mboka mususu so président koti na en pouvoir tant président kotaka à travers na ena bato yo président sota tikaki ezala na ngo bongo mais pas na biso to mona ngo grand problème na pesa na exemple mutu ko achio Kitundu. Chio Kitundu, il a la tête, il est très intelligent. En matière de diplomatie, à Yebi, Moutuloko la nani, Oazaki nani, ambassadeur na Bissoir, Kikaya. A Yebi diplomatie bien. Ce que Félix a travaillé na Batoua, na Mabeza wapi. Cela veut dire que tu y as profité, na ma yele na bango, pour na luka yeba ndenge ni diplomatie ko zalati makamno se ko salama bongo sima yazo azo ezala ko la bazo yedende kutuye ezala kana ngo to mona awa premier ministre akoti a travailler la gouvernement en place c'est ça la démocratie Kabila zo la biso alongwe ba garde corps bazana na peka ba garde corps président zo baza ba garde corps ya pays bazaka ya président dans le sens que ce président qui au par contre a continuer na bango malembe changement au salama à cause de quand n'importe bazuli bino ba pecho ba sa ba ventirade bazuli bino Daniel Safo a sali ba venti ba muso ba sali ba venti donc laissez
président a travaillé na ina batu pe ya kala ezalaka nango normal. Ce n'est pas tout le monde beaucoup ko boya. Batu bazala ba tête, bazala besoin na Bamboka nyonso na kati Afrika bazali kopema na nsai-nsai empana nini Kongo na biso mikolo nyonso makambo bomelela bosambela boluka ntina bandeko boyoka peple mawa moke pasi na mpasi koleka Nous annonçons l'entrée de l'autorité morale du Front commun pour le Congo. everything, you sacrificed it all. If you hit the top, you got a long way to fall. But you do it all again in the blink of an eye. One more chance, one more time to fly. Living on the edge, sometimes you pay the price. You gamble all you have, spin the wheel, roll the dice. High risk, extreme, that's the game you play. You would lose it all to be king for a day. You would do it all again and again.
everything, you sacrificed it all. If you hit the top, you got a long way to fall. But you do it all again in the blink of an eye. One more chance, one more time to fly. You do it all again and again. You would fight to the top, you would fight through the pain. Now you're here, you are in for a day. And that is something they can never take away. One more chance, one more time to fly. Nous sommes venus comme députés nationaux du FCC pour être présentés officiellement à notre autorité morale, le président honoraire Joseph Kabila, et lui dire que nous sommes attachés à sa personne, lui dire toute notre loyauté, et il nous a donné des orientations claires. Vous savez que son cheval de bataille, c'est la souveraineté nationale. C'est les réformes qu'il faut continuer à impulser à notre pays pour aboutir à son développement. Et tout cela dans le cadre, dans le respect strict de la souveraineté nationale et de l'indépendance de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, Ladies and gentlemen from the media, c'est pour moi un honneur de me trouver ce jour dans ce pays, la Namibie. For me, it is an honor to be here in this country, Namibia, dont le président a d'ailleurs la présidence en exercice de la SADC. Ma démarche envers ce grand leader namibien consiste à venir raffermir les relations entre le Congo, mon pays, et tous les pays de la SADC, afin évidemment de développer l'Afrique tout entière à partir du programme d'intégration que nous avons pour l'Afrique. Bien entendu, pour parler développement, il faut d'abord parler de paix. Et vous savez que mon pays, la RDC, est en proie depuis plusieurs années maintenant à des troubles emmenés par des groupes armés. Il s'adonne à des meurtres, des exactions sur la population, mais également du trafic de nos matières précieuses. Et dans ces conditions-là, c'est bien entendu très difficile de pouvoir développer un pays. in those conditions, it's very difficult to pretend develop the country. Voilà pourquoi nous venons solliciter le soutien de nos frères de la SADC à travers le président Hage Geingob pour éradiquer évidemment toute forme de violence dans notre pays et d'imposer finalement la paix définitive. Il s'est passé il y a quelques semaines un événement historique dans notre pays. Some weeks before, there was an event in our country, historic event in our country. Depuis que nous avons accédé à l'indépendance
en 1960, il n'y a jamais eu d'alternance pacifique entre un pouvoir sortant et un pouvoir élu. Et là encore, nous nous réjouissons d'avoir obtenu sans hésitation le soutien du président Agege Ngom et de la SADC en général. Oui. À présent, le but est de maintenir cet équilibre qui est encore fragile et de le perpétuer dans le temps pour que demain, à la fin de mon mandat, si notre peuple décide de porter son choix sur un autre candidat, il y ait une autre alternance tout aussi pacifique que celle que nous venons de vivre. Voilà ce pourquoi je suis là et je remercie encore mon frère, le président Agege Ngom, pour son accueil, les honneurs qui m'ont été réservés à mon épouse, à ma délégation et à moi-même, et que vivent les relations entre le Congo et la Namibie, que vivent les relations entre les pays de la SADC. Je vous remercie. Hi, I'm Nikhil Advani, director of Chandni Chowk to China, and you're watching MATV. Keep watching. Hi, this is Deepika Padukone, and you're watching MATV. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी MATV जरूर देखते हैं. They might be your future customers, but you have to tell